Mbote. Que notre bien-aimé frère Jean-Claude avec ses frères et sœurs. Bandekumbel pe basi. Cela nous interpelle tous. Nao toyoke ndeko na biso Jean-Claude. Du Seigneur. Ezolobela biso banso. Kozela na tozozela Dans notre temps. koya na nkolo na biso na tango na biso yo. Parle un langage clair. Ngonga ezoloba biso polele. Voyons comment est-ce que la parole de Dieu s'accomplit. Tozomona ndenge nini liloba na Nzambe ezokokikisama. Nzambe asembo. Seigneur achèvera son œuvre. Kolo na biso akosilisa mosala na ye. Amen. Le frère Wagner m'a demandé de dire. Ndeko Wagner asengi ngai naloba. Le frère Hervé de Lyon sera appelé après la prédication de Ndeko Hervé de Lyon akobenga masimanalité ya. J'aimerais lire une parole dans un roi. Avant de le faire, j'aimerais demander pour nos frères Nalingaki totanga likomi na un roi liboso totanga ngo na kosenga na ndeko. Je voudrais mentionner quelque chose pour nos frères et sœurs de l'Ukraine. Na loba likambo na ndeko na biso ya Ukraine. Le Seigneur a donné à chaque guerre un but. Et quand cette guerre atteint son but, alors ces détresses aussi auront atteint leur fin. Ndakoloba na ndeko ke oyo Nzambe azokosala soki ekomi na ntango nango mpe bitumbo mpe ekosila nango oyo Nzambe akani yango nde ekozala na esengo. J'ai reconnu que toute cette douleur a servi à mon salut. Que le Seigneur, encore aujourd'hui, de la plénitude de sa grâce. Nayebi lisusu ete lo pasi nyonso tona esungiki mpona lobiko na ngai. 1 Roi chapitre 8 verset 22. 1 Roi verset 22. 1 Roi chapitre 8 1 Roi verset 22. chapitre 8 verset 22. Salomon se plaça devant l'autel du Seigneur en face de toute l'assemblée d'Israël. Salomo atelemaki na hôtel na nkolo amitalisi liboso na Nzambe mpe liboso ya bana Israeli nyonso. Alobi yo bombaka boyokani. De tout leur cœur. Ainsi tu as tenu parole à ton serviteur David. Bongo malobelaki mosala no Davidi osimbi yango mpona nguya na yo esalama. Louez le Seigneur. Okomisama nkolo. L'accomplissement des promesses de Dieu n'a pas lieu quelque part dans un lieu quelconque. Quand le Seigneur accomplit ses promesses, alors elles sont visibles en nous, en l'église. Kuko kisama na bilaka na nkolo esalami na esika songolo te. Etango ekokisamaki na eklesia na ye emonisamaki polele. Le verset 56 et 57. 56 et 57. Mulongo 56 na 57. Loué soit le Seigneur qui a donné du repos à son peuple d'Israël. Akomisama nkolo oazo pese luzito na libote na bana Israele. Toutes les bonnes paroles qu'il avait prononcées. Maloba manso oye atatolaki na mutema na ye epa libota na ye nyonso ekokisamaki. Que le Seigneur notre Dieu soit avec nous comme il a été avec nos pères. Tikale nkolo Nzambe na biso azala na biso ndenge azalaki na batata na biso. Et dans le Nouveau Testament nous avons la promesse. Na kondima na sika tozana elaka nkolo na biso apesi. Et nous abandonne pas. Akotika biso te. Pour finir encore lire ces paroles connues de Josué. Josué, pour encore souligner cela comme c'est précieux, que le Seigneur est fidèle dans tout ce qu'il fait. Pona kutatola maloba na Yoshua. Pona kutelesi nkolo na biso azali sembo na maso aza kosala. Josué chapitre 23 verset 14. Josué 33 verset 14. Josué 33. Josué 33 verset 14. 23 pardon, verset 14. Josué 23 verset 14. Josué 23 verset 14. Fais maintenant
par le chemin de toute la terre. Reconnaissez de tout votre cœur et de toute votre âme qu'aucune de toutes les bonnes paroles prononcées par et sur vous par le Seigneur, votre Dieu, n'est restée sans effet. Koyeba mokili mobimba ete maloba nyonso tuna malamu o Nzambe atatulaki epa na bino etikali kozanga kokisama te. Aucune n'est restée sans s'accomplir. Moko te etikali sanke ekokisama. Aucune n'est restée sans accomplir pour vous. C'est vous là, c'est nous. C'est à nous que cela est adressé aujourd'hui. Il est écrit dans Corinthiens, les promesses de Dieu sont oui et amen. Et le komami na mukanda ba Korinto ete bilaka na Nzambe ezali iyo pe bongo. Les promesses de Dieu s'accomplissent en nous, par nous. Bilaka na Nzambe ekokisama na nzela na biso kati na biso. Nous avons lu, et ça c'est important, que nous puissions de tout notre cœur et de toute notre âme croire les promesses. Et nous verrons l'accomplissement des promesses. Eza mutu ya makasi. Na mitema na biso tondi mela bilaka pe tokomona kokokisama na yango. Le Seigneur peut maintenant, aujourd'hui, accomplir ses promesses. Kolo akokokisa. Lelo ata lobi bilaka ne kati na biso. Feu, baptisé d'esprit de feu. Akoko batisi biso na moto pe na molimo. Amen. L'essence de la résurrection dans l'église, la restauration. Boye kozongisama na nguya na liseko na kati eklesia. Kozongisama maso Nzambe alakaki. A été accordé et nous avons accès à toute la nourriture. Tozana ndingisa ya bilei nyonso A été distribué et chaque oyo bakabolaki oyo ezaki ya kokabolama. Oui, cette nourriture. Et maintenant il s'agit que nous puissions de manière surnaturelle awa ekomi lisusu makambo ya bilei te me esengeli litatoli eya na nsima kolia bilei yango litatoli ya molimo. Maintenant il s'agit de ce que le Seigneur de manière surnaturelle awa etali na nkolo na lulenge ya bokeseni ete nkolo amitalisa kati na biso manifeste les fruits, les ministères et les dons de l'esprit. atalisa biso mbuma ma ministère. Amen. Pe makabo tokoki kosala makambo ngo biso moko te. Ce qui semble impossible pour vous, est-ce que cela serait étonnant de ma part? Dieu peut faire toutes choses encore aujourd'hui. Nous voulons nous lever et remettre la réunion au Seigneur. Nzambe akoki kosala manso to wana Père céleste, totelema tozonso bokutani na maboko na nkolo de ce que nous avons la grâce de croire. tozala ngolu ya kondima Et il est écrit, ekomami ete comme des Écritures, de ce corps couleront des eaux de vie. Et la parole est vivante, la parole est efficace. liloba na yo eza na motuya L'esprit pour lequel tu l'as envoyé. ekokokisa ntina oyo otindela liloba na yo. Nous tous qui sommes ici et qui sont connectés, appelle les derniers à sortir et glorifie ton nom par ton épouse. Biso baoyo banso tosangani awa De ton nom, par benga oyo asuka akumisa kombo na yo et nous voulons te louer azongisa lokembo pour ce que tu biso pe tolingi kosanzula yo je suis. na oyo kosala De Jacob. Il n'y a pas de chose impossible de ta part. eloko moko oyo ekoki kokokisama epa na yo eza te nyonso esengeli kokisama. Nous te remercions. Tozongisi lo Nous matondo voulons te louer tes athées. tolingi mpe kokumisa yo kosanzola yo Le saint nom na merveilleux. kombo na ye ya bule ya Yesu Kristo. Amen. Confiance dans toutes les situations de notre vie et nous pouvons lever les yeux vers lui même ce matin. Confiance Et il dit, na manso na bomo na ce biso Jean tokotombola biso miso na biso kotala bobele ye. où notre Seigneur lui-même parle et il dit, Jean 10 verset 1, en vérité je vous le dis, Jean celui 10 qui n'entre pas verset par la 1. porte dans
le bercail des brebis, mais qui y entre par un autre endroit, est un voleur et un oyo brigand. kani akokotela Verset 2, na mais celui qui ekuke bipai mobateli mpata aza te berger des brebis, akoti na esika mosusu azali brigand. et les brebis écoutent sa voix. Baoyo ya nzambe bakoyokaka mongongo na ye, À leur nom, les brebis qui akobianga bango na bakombo na bango, sortir. epe bango bakobima. Quand il a fait sortir toutes les brebis qui lui appartiennent, Tango ye akobimisa bana mpate nyonso baza oyo ya ye, telles, mpe atamboli liboso na bango, parce qu'elles connaissent sa voix. pambe te mwana mpate ayebi mongongo na ye. Elles ne le suivraient pas, mais fuiraient devant lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Azali liboso na ye, Jésus Po. dit cela, ye akoyoka mongongo na ye, mais il ne kasi akoyoka mongongo ya munguna te. leur dit, voici le problème, bien-aimé. Tala likambo balingami, Oui, entendent, écoutent sa voix, elles connaissent sa voix. baza koyoka Crois, basosoli mongongo na les ye, brebis, ayebi te nous connaissons sa voix. bapate bayebi mongongo na ye. Mongongo na ezali liloba ne na ntango ya lelo, Toujours là, autrefois. ezali lokola mokolo yango mpe Parler, alobelaka bango ceux qui le suivaient, bazaki kolanda ye, parlaient, et qui il devait suivre. Et ils l'ont suivi. balandaki ye mpe. Ils l'ont suivi. Puis il dit encore, verset 7, alors Jésus leur dit de nouveau, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Yesu alobeli bango lisusu, Verset 8, tous ceux qui sont na bosolo voleurs et des nazali ekuke ya bampate na ngai, ils n'ont pas. banso baye liboso na ngai bazaki bamiyibi. Si quelqu'un entre par moi, Soki moto akoti na nzela na ngai il akobikisama, entrera et sortira, et il trouvera un pâturage. akomona esika ya biliere. Rien que pour voler, égorger et faire du mal. Mais moi, je suis venu Bamosusu baye les brebis. mpo na koboma, kasi ngai na ye mpo na bampate oyo babunga bazonga. Quelle parole de consolation. Maloba nini ya lisungi ya kobondisa. Les brebis doivent avoir l'abondance et la vie. Bana mpate esengeli bazwa bomoi ya kofuluka. Les brebis qui les dispersent, qui les divisent. Oyo mosusu Berger akokabola, donner sa vie. kasi mwana mpate malamu mobateli malamu ya apesi bomoi na ye mpo na bango. Qui de nos jours donne sa vie pour les brebis. Azopesa Vrai berger. bomoi na ye mpo na bampate na ye, ye nde mobateli malamu. Il poursuit verset 11. Je suis le bon berger. Molonga zomi na moko, Donne sa vie. nazali mobateli malamu Verset 12. mpe nakopesa bomoi na ngai mpo na bampate. Le mercenaire qui n'est pas un berger et à qui les brebis n'appartiennent pas, voit venir le loup, abandonne les brebis et s'enfuit. Oyo azali nkolo ya bameme te, ye akoya na bambwa zamba bakolanse bango bakolia bampate. C'est vrai, Il n'est qu'un mercenaire et il ne se soucie pas des brebis. ye aza nde mercenaire, akoyoka pasi mpo na bampate te. Verset 15. Comme le Père me connaît, et comme je connais le Père, et je donne ma vie. Lokola tata ayebi ngai, lokola ngai tata pe ayebi ngai, nga pe nayebi tata, pe nazo kopesa bomoi na ngai mpo na bampate. Et là aussi, je dois les conduire, et elles répondront à mon appel. Epai wapi ngai nazokamba bango, bango bakondima na mbela na ngai bakolanda ngai. Verset 17. C'est pour cela que le Père m'aime. Nde bongo tata alingi ngai, Donne ma vie apesa bomoi na nga pour la reprendre. mpo te nazwa yango lisusu, Je me la prends, mais je la donne volontairement. kasi napesi yango mpenza na motema na Je ngai, la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. mpe naza na makoki ya kozwa yango mpe lisusu. J'en ai reçu l'autorisation de mon Nazwi bokonzi kuute pa tata na ngai. Amen. jusqu'ici, Tikino awa. notre Seigneur Jésus-Christ. Les bien-aimés, nous aimerions être en accord avec ce cantique et entonner et dire avec lui encore et encore.
En Jésus, je me confie jour après jour, quel que soit. Tesengeli tokumisa Nzambe na loyembo oyo ete na Yesu Kristo nazo mikaba butu moi Pas seulement pour quelques jours, pona mikolo te quelques heures, pona bangonga te nous pouvons kasi bonne conscience tozala na ye tango iso du début à la fin. kobanda ebandeli mpe suka Nous passons de la foi à la vue. tikino tokoleka na kondima mpe na komona oyo tondimeli. Les jours ne sont pas tous identiques, ne serait-ce qu'à l'extérieur. Parfois il y a du soleil, d'autres fois mikolo nyonso te ezalaka ndenge moko te ntango mosusu omoni moya makasi ezali malili ezali quand notre vie, eza bongo mpe na bomoi na biso cela varie. Mais bien eza koshanjaka à nouveau, kasi ata kobongo brille à nouveau moi eza kongala lisusu tout ce qui peut arriver. Et c'est ainsi que nous sommes si heureux. atako nyonso kokoyela On biso va toujours à nouveau faire confiance à notre Seigneur. tokozpesaka confiance na nkolo na biso Il a donné sa vie. ye apesi biso bomoi na ye. Et parfois, nous pouvons avoir l'impression d'être abandonnés. ntango mosusu okokanisa ete nkolo atiki yo zoka nde atiki na yo te. C'est la pensée. Il ne nous abandonne pas. likanisi oyo toza nango eza teke ya atika biso Il me vient à l'esprit en ces jours ye était sur terre et où Lazare était décédé. akoyela biso Pas le savoir. awa kaka na mokili oyo esika lazare akufaka Maintenant qu'il est nécessaire. balelaki Lui, il n'est pas là. kasi baza kolobaka ye aza te sikoyo nani yango sikoyo akobikisa ye Doit-il arriver maintenant? dini yango ekoya lisusu totala nanu eloko nini ekolekana makambo kilikili na liwa lazare Nous ne devons pas nous inquiéter. biso esengeli tozala mabongo te. Il viendra aussi merveilleusement. Il les rencontrera merveilleusement à leur dite. Il sera à leur côté au bon moment et à la bonne heure. akoya na utalola akozala na ngambo na bino na ngongo esengeli Laisse jamais seul. kasi nzambe akikutika biso moko te. L'Écriture, quiconque met son espérance en lui ekomemami boye va confondre. oyo kani akotiaka elika na ye epai na ye akoyokisema soni ata mokolo moko te. Lui offrir ce matin l'honneur, la louange et lukumu l'adoration. mpe masanzoli Même ici encore verset 11. ezala epai na Je ye. suis le bon berger. nalobi awa nazali mobateli malamu. L'a-t-il fait, bien-aimé, ou ne l'a-t-il pas fait? asali yango te On dit, bandeko na il ngai n'a pas fait de vaines paroles. tokoki koloba ke Agit asali kaka maloba ya punda te donner sa vie pour kasi apesi biso bomoi na ye mpo na biso nous, par son sang saint et précieux qu'il a versé. makilene ya bule oyo asopi na Golgota. Et nous en sommes si heureux. mpe toza na kati na esengo mpo na makila yango. Verset 27. Mes brebis écoutent ma voix. bapate na ngai bakoyokaka mongongo na ngai. amen. Je voudrais souligner ici particulièrement, nalingi nabeta sete awa bien-aimés, ces brebis qui ont entendu sa parole n'entendront pas d'autre voix. bameme oyo bana meme oyo bayoki mongongo na ye bakoyokaka mongongo ya moto mosusu te. Elles reconnaîtront ce qui vient de Dieu. bango bakososola oyo kuuta epa na nzambe na oyo te kuuta epa monguna. La voix d'un homme, pas notre voix. ezali mongongo ya moto te mongongo na biso te ezali bobele mongongo na nzambe bongo na yango toza mpe na esengo. Devenir ne peut pas être annulé, bien-aimé. Mais ce qu'il a dit demeure. oyo alobi moto akoki kolongola yango te kasi ekowumela bobele seko na seko. Pas confondu, même de nos jours. bana pate bakoyoka masoni te ata na mikolo na biso ya lelo. Prends soin de nous. ye azokengedela biso banso Ils l'écouteront et le suivront. bakoyoka ye mpe bakolanda ye. Ici, verset 11. Le bon berger donne sa vie. molongo zomi na moko mobateli malamu akopesaka bomoi na Il ye. n'est pas un berger et à qui les brebis n'appartiennent pas.
oyo voit venir le loup, azali les brebis, meme mobateli malamu te ntango ya komona mbwa zamba koya les disperse. akokima mbango ye mbwa zamba kopanza bango Et il ne se soucie pas des brebis. ye akoka susi na babrebi te. En effet. Mais le Seigneur reste avec les siens. Kasi nkolo atikala bobele na baoyo ya ye. Lui demeure avec lui lié. Ye akofanda na bango elongo. Reconnaissant. Cela est certain. Et nous lui demandons de venir à notre rencontre ce matin. Wana ezali solo pe tokosenga ye aya na ntongo na leo kokutana na biso À nous instruire alakisa biso par sa parole. na nzela liloba na ye. Chanter ici. Je me confie à Jésus. Toti koyemba oke Je me na mikabi na Yesu Kristo. Est cela notre objectif, bien-aimés? L'avons-nous fait notre, comme l'exprime ici le poète, le cantique? Je pense que oui, bien-aimés. Tosali yango ndenge loyembo ezolobela yango awa biso tomikabi nde na ye. Enseigner et fortifier. Ete atangisa biso pe alendisa pe biso. Dit ici quand l'adversité s'abat. C'est en Jésus seul que je me confie. Bobele na Yesu nde nazo mikaba. Non seulement lorsque tout va bien, ezali kaka te ntango maso ezotambola malamu meme ata na mongonga oyo ya mpasi voulons lui faire confiance. tolingi kaka kotie confiance epa na ye. Il nous conduira au but. akokamba biso tikino na ntina Loué et exalté soit le nom. akomisama ezala kombo na nkolo na biso Yesu Kristo La parole de Dieu. mpona tokoba na koyoka liloba na ye totelema mpona kobondela elongo. Seigneur fidèle, Kolo remercions du ya fond de sembo nos cœurs batondo na mitema na biso mobimba en cette heure matinale. na ngongo na batongo Permettre d'être à nouveau réunis ici, tosangani lisusu awa invoquer ton Saint-Nom, de pouvoir lire ta parole, mpona kotanga liloba na yo mettre notre espérance dans les bongo toko kotia elike na biso epai na yo en toi, car tu es notre espérance. pamba te yo ozali nde espérance na biso. Et nous savons que tes promesses demeurent toyebi ete bilaka na yo ewumelaka éternellement. Et si tu as promis d'être avec nous soki yo olakaki ete de notre vie, ozala elongo na biso okozala na biso tikino na suka si de tout notre cœur, biso mpe tozozela yango na mitema na biso mobimba a voulu nous parler tout particulièrement ce matin. ndenge olingaki olobela biso na bokeseni nyonso na ntongo na lelo Que lorsque tu as dit que le ciel et la terre brûleront, ntango yo olobi et les montagnes disparaîtront, lola na mabele ekotumbama et nous savons toyebi bien que le moment vient, ngonga ekozoya oyo yo okosala mosala na yo s'accomplira. Pardon. Oh Seigneur, nous t'adorons ce matin. kolo tozokumiso na ntongo na lelo Et ta parole divine, infaillible. liloba na yo ya solo oyo ekoki kokweyisama te. Seigneur, la parole des hommes n'est que maloba nyonso tuna bato ezali pamba ta parole. kasi liloba na yo nkolo na biso yango nde ekowumela tikino na seko na seko. Gloire, Kembo mpe lukumu ezala bobele ya kitoko na kombo na Yesu Kristo de nous bénir tous ce matin. apambola biso na ntongo na lelo Pas être ici. Bénis nos parents, nos proches. pambola baboti na biso baozengazinga na biso. Que ton esprit, que ta puissance, que ta gloire soit donnée à tous, Seigneur. Kembo na yo mulimu na yo Sauve aujourd'hui. epesemela na bato banso Être sauvé. oyo bakobikisama babikisama na bango nkolo Amen. boye. Si nous l'avons chanté avec notre cœur soki toyembi yango na motema na biso mobimba et que nous le pensions mpe vraiment, tozobanza yango mpenza solo certainement. ya kosunga biso solo Il solo connaît en effet le désir profond de nos ayebi solo baposa na mitema na biso de le servir. ya kosalela À sa mosala disposition tete tozala na disposition na ye de faire sa volonté to nasala mokano na ye dans la mesure où sa force nous le permet. na lolenge ete bokasi na ye ezopesi biso nzela. Amen.
revenir d'Israël, nous sommes encore tout à fait sous l'impression puissante. Toti na Israël, tozana na kumona oyo tomoni ezo dakati na biso. Entendu et vécu. Oyo toyoki tomoni. Et nous savons que le temps est proche, dans lequel Dieu se révélera toyebite ngonge belemi oyo wapi nzamba komitelisa mokili mobimba. Au chapitre 66, dans le chapitre 66, a jamais entendu dire et à qui a-t-on fait entendre qu'un peuple est né en un seul jour. Oh nana yoki yango te ete libota moko ebotami na mokolo moko dans les douleurs et a accouché en même temps ebotami na mpasi mpe eboti mpe bwana. Tout est déjà décidé. Epa na nzambe masoni se ebongisami yambo toyebi. D'une part, nous voyons là-bas comment tout s'accomplit pas à pas. Na tomoni Et à chaque fois, ndenge nini manso ezokokisama. cela me parle davantage. Wana peza stango ezomona bongo ezolobela ngai koleka. Produire extérieurement tous les lieux. Il y a le Jourdain là. Là, il y a la mer Rouge. Kuna tozana Jourdain. Il y a le Mont Sion. Tozana mer Rouge. Il y a là-bas le Mont Tozana Mont Sion. Tozana Olivier. Qui nomme en principe là où l'on marche, là où l'on se tient. Ici le jardin de Gethsemane, là le tombeau du jardin. Aototelemi. Ou le tombeau. Et pas na jardin Gethsemane. Et pas le tombeau ya Jésus ezalaki. Où l'on regarde partout des passages bibliques nous viennent. Et pas biso tozo tambola. Ba passage na Biblie ezoyela biso. Tout devient vivant. Nyonso tomoni yango polele. Mais au milieu de tout cela, Kasi ata kobongo. profonde nostalgie s'élève, Seigneur. Posa na liloba ezo tombola na mitema na biso. Révèle-toi aujourd'hui. Cela peut devenir une telle détresse. Wana ekokoma mawa. Nous pensons à ce que le Seigneur a fait. Sao tozobanza oyo nkolo na biso asali. Qu'il a tout vécu, qu'il est vivant. Ete alongi nyonso. Ete azana bomoi. Pe azali ndenge moko libele na libela. Nde wana nde esengo ezomatakati na biso. Reviens vers nous comme tu l'as fait autrefois. Kolo zongela biso ndenge osalaki yango mbala na yambo. C'est une partie d'un cantique. Ezali eteni na luyembo. Dans les temps anciens. Oyo tozo koyemba na tango na kala. Tout change. Manso ezobongwana. Mais le Seigneur reste Kasi le même. kolo na biso azotikala bobele yemei. C'est ce qui est écrit dans le psaume 102. Komami na psaume 102. Dieu est un Dieu fidèle. Nzambe azali nzambe ya sembo. Nous le ressentons en Israël plus que dans n'importe quel autre pays. Tozoyo mona yango na Israël koleka bamboko na mususu. Nous remarquons que c'est plus intime, plus chaleureux et plus profond. Tozo mona peza ke oyo peza za motema na bitema ya moto ezopela. Car en tant qu'homme venant des nations, nous avons l'impression de voir son peuple qu'il a tant aimé. Na lokola bato touti na mabota tant tozokoma na Israël tomoni te ezali bangonde alingaka bango makasi. Sédentarisé. Si ceux-ci ne l'aiment pas. Soki bawo wana bana Israël wana pa tozalaki bazolinga ete. Et pourtant, nous pouvons le classer bibliquement, à savoir qu'il faut d'abord que le nombre, la totalité des nations. Tokoki kotiango na Biblia na kolobaka ete esengeli mutuye ya ba mabote ekokisama bongo nzamba baluke pa na bango. Il ne fera jamais rien qui soit en contradiction avec sa parole. Nzamba kosala eloko moko te kotelemela liloba na ye. Il sera toujours en accord. Nyonso ya kosala ekozala bobele na boyokani na liloba na ye. Les prophètes et avec
avec les apôtres. Oyo alobi na basakoli. Moindre contradiction. Oyo alobi na bantoma na ye okokuta bokeseni kuna te. Comme je l'ai dit, c'était un temps glorieux. J'ai raconté hier soir de nombreux détails. Je ne veux pas me répéter. Lobi nalobaki makambo ebele nalingi kozongela yango te ndenge na yebi bino ezali mokolo na ngai mpo na kebo. Avec nos amis là-bas. Les gens sentent, si l'on parle de mémoire ou en lisant, ils savent quand on dit nous vous aimons, ils remarquent si c'est vrai ou pas. Bato bazo kumona soki tolobi na bango te tolingi bino bango moko bazomona ngo bazomona ke tolingi bango be tolingi bango te. Puisse-t-il en être ainsi que nous ne fassions passer sur nos lèvres que ce que nous pouvons dire de tout notre cœur, et cela devant la face de Dieu. Biso oyo tokoki koloba na motema na biso mobimba toloba yango kasi wana pe liboso na Nzambe toloba kaka po oyo eza na mitema na biso te toloba oyo solo eza na mitema na biso. Si nous lisons ainsi les saintes écritures, so totangi makomi na bulawa à cœur ce qui a été dit, nous ne pouvons pas passer outre. tokoki koleka na makomi oyo toti kotanga te. Ne mettons pas la parole sur les autres Liloba pour les mesurer ensuite. Liloba totelisango epa bato mosusu te. C'est vrai. Mais regardons nous-mêmes tomitala bobele biso moko ntango tozotanga liloba comme dans un miroir na kati na talatala devant la face de Dieu. tomilobela liboso na elonge na Nzambe. Somme. Si on lit ici dans Jean 10 verset 27, totanga na Jean 10 écoute ma voix. verset 27 bampate bayoka mongongo na nga Et elles me suivent. mpe bazolanda ngai Elles ne suivront pas un étranger bakolanda mopaya te chez les brebis terrestres. Pour autant qu'il fasse un peu plus sombre et qu'on ait l'impression qu'elles regardent, mais qu'elles devinent encore, qu'elles devinent et qu'elles attendent, mais à partir du moment où la voix se fait entendre. soki molili esalami bango batikali wana okomona ke bazokende te kasi soki bayi kaka mongongo ma bapate oyo ya mokili oyo okomona ndenge bakosala. Qui a tout à dire aux brebis. Il en est certainement ainsi dans le domaine spirituel. ezali mpe bongo na lolenge na molimo Mes brebis entendent ma voix. bana mpate na ngai bakoyokaka mongongo na ngai nakozalaka sembo kati na bango. Les mêmes paroles. Et ils passent à côté de la parole de Dieu. akolobaka mpe bongo maloba moko kasi atangwe mosika na Nzambe. Ils écoutent les différentes interprétations. kasi bazokoyoka Ça aussi m'a touché. bandimbola ya ebele Toujours des gens. wana mpe etutinga na motema Une conversation. okutana na bato Et on en vient lisolo de la fête oyo tozosolola Dieu a promis à ce qu'il omoni oyo Nzambe mpe alaki na mokili mpo te asala différentes interprétations. me Là, nous, bato mpe baatako bongo bazwa na bandimbola na bango que ce soit le Talmud ou ezala batalmud le livre d'interprétation, ata mikanda mosusu wana bandimbola na bango. restons avec nous-mêmes totikala biso moko ces jours. na mikolo oyo. Que d'interprétations ont été faites? Combien ont donné les interprétations les plus étranges à ce que Dieu a fait? boni bapesi bandimbola moko ya kokamwa na oyo Nzambe ye asalaki. Être dans le message. Nyonso wana bazoloba toza na message. Permettez-moi de le dire clairement. botika ngai naloba polele Un seul message divin toza bobele na est dans la parole. toza bobele na sango moko ezali kati na Un seul message divin. toza kaka na sango moko ya bule La Bible. eza na Biblia Parole de Dieu sainte, infaillible. liloba na Nzambe yango moko ekokweyisama te ya seko na seko. Là encore, je n'ai aucune peine kuna naza na pasi te à
à répéter encore une fois que nous croyons de tout cœur na kozongela kete tout prophète envoyé par Dieu, tondimi na motema na biso mobimba parole de Dieu, o nyonso to atindami na liloba na Nzambe pe atatoli liloba na Nzambe qui puisse parler en dehors de la parole de Dieu. kasi koloba libanda ya liloba na Nzambe. Le mot prophète implique que cet homme est un porte-parole de Dieu. Mosakoli ezili koloba motoyo azali mumemi sango na Nzambe. Tous les prophètes, basakoli banso tous les apôtres bantoma banso doivent être d'accord esengeli baza na boyokani sur tout ce qu'ils ont dit parce que na Dieu o nyonso à travers eux. bango balobaki pamba te Nzambe nde moto alobi na nzela na bango. Et l'autre, une autre. eza te ke oyo abimisi ya likanisi mosusu abimisi likanisi na ye. Lorsque l'on pense aux différentes interprétations sur le retour du Seigneur, ntango tozobanza nous sommes tristes bandimbola intérieurement. ebele na kotalisa bozonge na nkolo Yesu mawe eza na motema na ngai. Rien n'a pris de l'histoire. Parfois, il serait bon que certains frères lisent l'histoire des communautés religieuses, ntango mosusu des erreurs esengelaki bandeko commises. batanga mikanda ba communauté religieuse wana. Il suffisait de lire l'histoire de la naissance des adventistes. esengeli kotala mpe aza lisolo ya baadventiste Ainsi des choses. bokoyeba makambo Ensuite, donner leur propre interprétation. mpe bokomona nsima nango bapesi bandimbole na bango moko. Ne s'est pas produit. kasi oyo nyonso to bazeli wana ekokisami ata te. Et ne rien nous attribuer du tout. Que ce soit l'année 1963, ezala année sur des 7 sauts, 1963 c'est l'année 1977 ou bien 77, ou ata 1977 ou même 1988, ata 1988 chaque année sera pour nous la même que 1988. année nyonso to ekozala biso kaka mpo na biso Et 1988 la mettre sur ses têtes, elle sera toujours identique ekozala kaka ndenge moko bambula nyonso à wana la précédente. ndenge ezolanda oyo Nous etikali. ne laisserons jamais aller à penser le moins du monde, à fixer des temps ou des délais. biso tokoki komitika te totiaka bambulu wana kolandisa makasi na mokili jamais tokoki kobanza bongo. Dis en face, oui, frère Franck, le Seigneur a seulement dit qu'on ne peut pas connaître le temps et l'heure, qu'on ne peut pas connaître le jour, mais il n'a pas dit qu'on ne peut pas connaître l'année. bazo bandeko Frank kolo alobi te yeba mokolo te kasi atikali koloba ane te. La nausée, surtout si on n'a pas pris de petit déjeuner. À quoi bon de telles choses? Jusqu'à biloko ya bongo mpenza eza lokola mposa kosanza ezali lokola omelini ozwi mo petit déjeuner na yo te na koyoka maloba bongo de nous aider. kolo asunga nde biso La parole avec respect tozwa liloba nde na limiamia et à la croire. mpe tondima yango. Il se peut que nous ayons manqué de choses, eu des lacunes dans certaines choses, mais c'est Dieu qui nous a donné ce respect. tokoki kozanga mpe mwa mabe moko mokasi na liloba na Nzambe. Nzambe apesi biso limiemia ye nde oyo apesi biso limiemia wana ya liloba na ye. Arbitraire. Tout ce que Dieu a promis, il le fait. oyo Nzambe alaki L'interpréter akosala yango eza mpo na biso ezo tolimbola yango également au thème du retour de notre Seigneur. tikino meme na likambo etali bozongi na nkolo. Il sera son propre interprète. Nzambe ye moko molimboli moko ya liloba na ye mei Et il nous fera monter dans sa gloire. akobima biso na kembo na ye ntango ye akozonga. Amen. Nous sommes déjà revenus et nous sommes maintenant avec le Seigneur ici sur terre. bazoloba ke tosi tozongi Cela toza na nkolo awa na mokili. pourrait penser que de telles personnes bato ya motindo boye d'un examen pour savoir si tout est encore intact. kotala bango mpenza na examen mpona koyeba eske nyonso ekokana ou bien eza kaka boye. bato ya motindo boye Qui engendre de faux enseignements. bazokobota La haine, malakisi ya mabe tout le meurtre, ezolandisa na koyina mpe l'homicide,
toute la médisance, toute la calomnie. Maloba nyonso te ya mabe. Kokosela bato makambo kaka bango. Frère, nous pourrions lire dans une lettre de Jean que nous sommes obligés de donner notre vie pour nos frères comme il a lui-même donné sa vie pour nous. Togo kotanga na mikanda C'est le critère. ndenge nkolo apesi bomo ina ye pona biso pe sengele pe tosala bongo pona bandeko mbali pe basi. 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3 15-16. Tout homme, moto nyonso son frère, est un meurtrier. aza mobomi, Aucun meurtrier n'a kasi mobomi moko te aza na bomo na seko. permanente. Nous avons connu l'amour. En cela, nous avons connu l'amour. Na boye toyebi bolingo Donner sa vie pour nous. ntango ya pesaki bomo na ye pona biso Nous aussi, biso pe obligés esengeli pe de donner notre vie topesa pe bomo na biso aux frères. pona bandeko biso. C'est la norme divine. Wana nde A été aimé par Dieu. oyo ya bule oyo nkolo alingaki oyo nzambe alingaki Frère, dans cet amour, ye pe a donné sa vie pour ses frères. akopesa pe bomo na ye mpo na bandeko na ye. Lorsque nous lisons sur le bon berger, ntango tozotanga likolo ya mobateli malamu à ce qui est écrit dans le prophète, tokotala oyo pe ekomami na mosakoli. il a en effet décrit l'histoire de la crucifixion d'une manière particulière. atalisi lolenge ya kobakama na ekolusu na lolenge ya bokeseni. Chapitre 13, verset 7. Et puis, Chapitre 13, verset 7. contre mon berger et contre mes camarades. Telle est la déclaration du Seigneur des armées. Abat le berger et les brebis se disperseront. Beta mobateli pate boba na pate bakopalangana Contre les petits. Cette parole s'est accomplie. lilobo ekokisami. Battez le berger et les brebis se disperseront. Beta mobateli mpate Avec la résurrection, bana mpate bakopalangana. les brebis se sont de nouveau rassemblées. Bampate pe basangana pe lisusu. La dispersion, pas seulement le désordre, Ezali nyamu nyamu te kasi bango be kokutana. s'est répandu. Il est vivant. Azana bomoi sango epanzanaki. Dans le même prophète au chapitre 10, Na même musakulano chapitre il y a des 10 paroles étranges. maloba ya mutu ezakuna. Et cela en rapport avec le temps de la pluie de l'arrière-saison. Wana etali na De lire ngonga ya pluie de l'arrière saison. du verset 1 à 3. Kulanda mulongo ya mbuti na misato. Demandez au Seigneur Senga nkolo au temps mbula de la pluie de l'arrière-saison et de la pluie de l'avant-saison. na mbula na ya mboe pe mbula ya suka. Le Seigneur qui crée les nuages d'orage et qui Yende moto azokokela. Verset 2, mais les idoles Nyonso wana. domestiques disent des choses vaines et les divins Ba domestique la tromperie. bazolo biloko ya Des lukuta. songes vains et Bazo beta masola bandoto ya lukuta. ils sont partis comme un troupeau Bakei lokola bana mpate pe bazo bika kati na mpasi. de bergers. Verset 3, ma colère s'est enflammée contre les bergers, Kanda na ngai etelemeli bana babateli mpate. car le Seigneur des armées Pambate nkolo na mapinga de son troupeau azui mukumba ya bana na ye. et il en a fait son cheval. Azui Yuda asali ye Verset 4, esikana ya kobundela. sortent la pierre angulaire de les piquets de tente, de les arcs de guerre de tous les guides. Verset 5, en tout ils seront comme des héros. Banso na biloko te bakosala bakozala lokola Comme nous l'avons libungutulu. dit précédemment, il y a tant d'indications dans les Saintes Écritures pour ce qui allait arriver. To makomi ebele ezali na Biblia En arrière, mpona oyo esengeleki eya. ce qui est arrivé.
Car notre Seigneur est le bon berger. pamba te Il a donné kolo na biso azali mobateli pour la malamu tribu de Juda. apesi libota na ye abomoi na ye Car c'est par lui et pour lui que tout a été créé. ezali mpo na ye epe na nzela na emanso ekelami. Nous l'avons lu ici, apporte un réconfort venteux. Mais le prophète Ésaïe s'exclame dans Ésaïe 40, verset 1. Consolez mon peuple. Que voulait-il dire par là, juste après, Esaïe 40 au verset 3? elobi bondisa libota na ngai, sunga libota na ngai. Dans le désert, frayez un chemin alobi na esobe au Seigneur. Dans sala nzela le désert, aplanissez une route pour notre bongisa nzela mpo na nkolo na biso. On trouve les paroles au verset 7, Zacharie 11, verset 7. Je fis paître les brebis destinées à l'abattage pour les marchands de moutons. Et je pris pour cela 2 bâtons de berger. J'appelais l'un grâce et l'autre concorde. Nazwi bameme Verset 8. nazokamba bango, Ja- nazwi banzete mibale mpo na kamba bango esika ya kokende kobomela bango. ne se sentait pas à l'aise avec moi. Kasi Je dis alors, je ne veux plus. naza komiyoka malamu elongo na ngai te. Meurt, que ce qui doit périr périsse. nalobi oyo esengeli ebika ebika, oyo esengeli ekufa ekufa, C'est ça. Puis je pris mon bâton, mpo nazwi lingende na ngai les briser pour annuler mon alliance que j'avais conclue avec tous les peuples. Or, na buki boyokani na ngai oyo nazalaki na yango na libota nyonso. les marchands de moutons Batambwisi observaient attentivement. ya bameme Dire que c'était une parole du Seigneur. boyo baza kotala ngai, Verset 12. baza komona ete maloba na ezali maloba na nkolo. Bon, donnez-moi mon salaire. Pesa ngai lifuti na ngai. Rien. Or, lorsqu'il meurt, pesait 30 pièces d'argent comme mon salaire. Ntango akufa bapeze mbongo na ye 30 pièces. Me commanda, jette-le dans le trésor du temple. Kolo asengi ngai Ils m'ont jugé. bwaka yango Pris donc les na trésor ya temple. d'argent, je les jeta Nazwi mbongo wana na bwaki yango au temple, dans la maison du Seigneur. na ndako na nkolo. Pour cela, je brisais aussi en morceaux mon second bâton de berger, à savoir la concorde, afin de rompre ainsi l'alliance fraternelle entre Juda et Israël. Boye Lisons ces paroles. nasalaki te nabuka boyokani na ngai na bana Israele na Juda. Aux 30 pièces d'argent à Juda, qui les a jetées ensuite dans la maison. Ndenge Judas asulaki nkolo na biso Yesu Kristo, bapesaki ye mwa lomei wana ake kobwaka yango mpe lisusu. Les prophètes les ont déjà, Basakoli basile kosakula yango, soit en personne, balobeli yango na elilingi, le traité avec qu'elle balobi yango mpe na polele. physiquement consommé. La première alliance, Boyokani na yambo afin que la seconde puisse être présentée comme elongwaki mpo te oyo ya mibale etalisama lokola étant entrée en vigueur. ekoti na mosala. N'explique-t-il pas très clairement dans la lettre aux Hébreux que la première alliance ne pouvait pas être elobami polele te na mokanda na bayebeli oke ete kondima na koyokana ya kala esilaki epe koyokana ya mibale yango ekoti na mosala. comme elles sont merveilleuses, toutes ces paroles. manso eza na motuya maloba nyonso to na Nzambe. Comme David et d'autres devaient parler à la première personne. Ndenge Davide bango nyonso to bazolobela na moto na yambo. Que je vaux pour vous. Nini yango naza nango mpo na bino ya motuya mpo na bino. Ils ont énuméré 30 pièces d'argent. Batangi Moi, mon salaire. 30 pièces. Que je vaux pour vous. Estimez-moi quelle valeur ai-je. Bopesi ngai oyo ya ngai nalobi bango nini yango bokokanisela ngai na motu ya boye. Dans Zacharie 11, verset 13. Zacharie 11 verset 13. Donnez cet ordre. Kolo apesi ngai motindo wana Dans le trésor du temple. bwaka yango na Ce temple. précieux. C'était une chose qui
nous va droit au cœur. eza likambo oyo Il ne s'agissait pas ici de 30 pièces d'argent. awa eza likambo ya 30 pièces d'argent te Du sang précieux. ezali makila ya motuya ya mwana na mpate Ont été rachetés. na yango nde biso tosikolami. Des choses pour nous. Qu'est-ce que ces paroles ont à nous dire? Maloba nini yango ezolobela biso, malobo ezolobela biso nini? Faire toutes ces choses à l'avance. Des bâtons ont été brisés pour montrer quelque chose. Na yambo ba baton babuki yango pona kotalisa biso eloko. L'alliance débouche sur la deuxième. Il a offert un grand jour. Oyo ya yambo Un grand ebebaki expiation. po oyo ya mibale apesi mokolo ya bolongoli masumu. Réconciliation des expiations, sans doute la fête la plus importante. Fete oyo ya munene koleka ya bolongoli masumu. Dieu a ouvert nos yeux. Nzambe afungoli biso miso. Le grand jour de la réconciliation Mokolo munene englobe ya toute l'histoire. boyokani yango ezosangisa makambo manso etali lobiko. Dieu était en Christ. Zambe azalaki kati na Kristo azosangisa mokili mobimba na ye mei. Nous acceptons notre réconciliation. Mokolo na mokolo tozondima koyokana na biso na Nzambe, Pardon kolimbisa na masumu par son sang. na masumu na biso na makila na ye. Nous remercions Dieu Mokolo na mokolo tozokumisa Nzambe, tozosanzula amen amen. des réconciliés. Asangisa biso na ye. Dans le psaume le plus court, Na psomo ya mukuse koleka, le psaume 117, psomo 117. à voir tout de suite, c'est bien là que le Seigneur a dit par la bouche. Ce doit être 117. Nakanisi kuna nde nkolo alobi na La munoko bouche de ce psalmiste. ya muyembi oyo. Louez le Seigneur, vous toutes les nations. Bosanzola nkolo bino banso mabota mobimba. Verset 2. Car sa gloire, grâce est puissante sur nous. Et la fidélité du Seigneur, Dieu Pamba te éternel. ngolu na ye ezali likolo na biso pe bosembo na ye. Haleluya. Il a un contenu solide. Il nous a inclus, nous, les peuples, les nations, Asangisi biso programme divin. na mwangu na ya lobiko. Louez le Seigneur. Oakomisa mankolo Louez-le, mabota mobimba. les peuples. Bikolo nyonso. 15-11. Car sa grâce est puissante sur nous. Pamba te ngolu na eza na mutu ya likolo na biso. Éternellement. Seko na seko amen. Haleluya. On donnera qu'un alléluia soit placé ici à la fin. Haleluya. Esengeli tia mao na suka. On donnera la grâce de Dieu, comme nous l'avons lu, règne sur nous. Ngolo na Nzambe nde toti kotanga ngo ezokonza likolo na biso amen. Puisque cela puisse s'accomplir. Tika te nyonso wana ekokisama. Verset 11, il est écrit, Zacharie 9, verset 11. Zacharie 9 verset 11. L'alliance de sang que j'ai conclue avec toi, je mettrai tes captifs en liberté Nako de la force. bakangami na yo na kolongola bango bakozala na bonsomi. Retourner à une demeure fixe. Bozongi na esika ya kofanda Encore ngwi. d'espoir. Aujourd'hui, l'annonce est faite. Je te donne une compensation. Nakopesa yo oyo ekosunga yo. On pourrait lire et lire Togo kotanga les pensées les plus précieuses et les plus merveilleuses. maloba ya limutuya makanisi ya mutuya ya Nzambe. Que signifie-t-elle pour moi? Nyonso neza pona ngai nini? Que signifie la parole de Dieu pour nous? Nini yango liloba na Nzambe ezolimbola pona biso? Produit. Ezobota nini? Nous avons parlé du fait que nous devons trembler. Totangaki awa Le respect. esengeli to lenga na limiemia liboso likanisi na liloba na ye. Parler aux gens, cela leur traversait la moelle, Ta okoloba na bato les jambes. yango ekokatisa nini nyonso to kati ya mikuwa. La crainte et la sainteté s'emparaient. Bobangi S'emparaient. pe kobulisama Et qu'est-ce que cela signifie? ezokozwa bango. Mais j'espère
que Dieu, dans sa miséricorde, na banzi ete nzambe na mawa na ye jamais les graines qu'il a semées. a- Je ne peux pas croire que l'on est semé en vain. akotalela bobele momboto ya aloni okondima te ke aloni yo pamba boye. C'était en Amen. 20. Exode 20. Des hommes qu'il a destiné à contempler sa gloire. Bato oyo akanaki ete bamona nkembo na ye Ils entendront et croiront bakoyoka mpe bakondima. Amen. ce qu'il a dit Oyo alobi en rapport avec la voix du Seigneur. Nous devons penser à Luc 21 et à Matthieu totanga Luc 21 et 20 na Matthieu maloba oyo ezokokana na oyo auti koloba. 23, les paroles du verset 37, peut-être parce que nous étions justement à Jérusalem. Il est écrit ici, Matthieu 23, verset 37. Jérusalem, Jérusalem, Matthieu 23 verset 37. tue les prophètes et lapide Yerusalem, Yerusalem. sont envoyés ozokoboma basakoli pour rassembler baoyo ye atindi ye autour de moi alingaki kosangisa bino pour le rassembler. lokola soso asangisaka bana na sa mapapu na ye kasi bolingaki yango te. Quand je lis le mot ici, rassembler, ntango nazotanga nkombo oyo kosangisa une fois sur terre, une foule se rassemblait autour de lui. etuluku azata azali mokili etuluku eza kosangana pembeni na ye Elle rassemblée autour de lui. baza kosangana zingazinga na ye. En lisant ces mots, je ne pouvais m'empêcher de penser à ce que le Seigneur a dit. Rassemble-moi mon peuple. nakotangaka maloba oyo nakoki kotika te kokanisa oyo nzambe nkolo alobi na ngai sangisela ngai libota na ngai En s'engageant dans la justice, dans la vérité et dans la sainteté. na kosanganaka na boyengebeni mpe na bonsantu nyonso Au pied d'un Gamaliel, certainement pas. me na makolo ya Gamalieli te, na makolo bongo te, kasi na makolo na nkolo, kosangana na makolo na nkolo na matambe na ye. Matthieu, voici donc que je vous envoie des prophètes. Talani nazotindela bino basakoli, Vous tuerez, bino bascribe, les uns. bozo boma ba mususu, Vous battrez de verge les autres. bozo beta bango ba mangenda na bino, ba fimbo. De ville en ville, il y a deux sortes de scribes, deux sortes de prophètes. Tozana biteni mibale ya bascribe, Deux sortes. biteni mibale ya ba prophète. Tango iso mibale mibale. De faux prophètes. Les uns ont Oyo ba faux prophète wana. de Dieu. Les Ba mususu message ya solo, ba mususu message ya lukuta. Les scribes et les autres sont enseignés par... Les uns sont des scribes enseignés par des scribes et les autres sont des scribes enseignés par Dieu. Ba mususu bazi ba scribe batangisami na ba scribe. Ba mususu bazi ba scribe batangisami na Nzambe. Ézéchiel 8, verset 11, les frères n'auront pas besoin de s'instruire les uns les autres, mais ils seront tous instruits par Dieu, comme il est écrit. Ezekiel elobami boye baza na posete balobela bango na baninga mususu me banso bakozala na pema kuute pa na Nzambe. Âgés, telles sont les promesses de la parole. Mais regardez ici, ce qui précède la chose est très important. Le verset 34, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Nazotindela bino basakoli bato mayele Et ensuite, il est écrit, verset 34, de ceux-ci vous tuerez et crucifierez na ba oyo bozo boma les autres dans vos synagogues et vous ba mususu bozo bwaka bango esika mabe. les scribes humains, ils ont toujours eu la cote. Ils venaient en longue robe, se faisaient saluer au marché. Bascribe mosala na bango bazoya na barobe ya milai bazokopesa bango bambote bazovimba bango na bango. C'est donc que je vous envoie Talani des hommes que je vous tondila bino bato ngai nazotindela bino Oh, loué soit le nom du Seigneur. kombo na nkolo ekubisama. Emporter la parole de Dieu sans rien y ajouter. Batindami mpo bamema liloba na Nzambe kobakisa yango te kolongola pe te. L'Esprit de Dieu l'a rendue vivante et
à ceux qui l'ont entendu dans la foi. Baoyo bayoki ye na kondima lilobe komi na bomoi. Il a été annoncé et ils n'ont pas eu besoin de se faire des idées, des pensées. Bango bakomitalisa te bao nzambe atindi bakoya komitalisa te ube bakokotisa makanisi na bango te bakotika bobeli liloba oyo nzambe atindi ebota mbuma nango. Louange et grâce soient rendues à notre Seigneur. Matondo ezongisama na nkolo na biso. Il parlait autrefois des gens comme d'un homme envoyé par Dieu. Azoloba na tina Yohane Je soulignais cela. lokola moto atindami na nzambe. Un homme Ndeko Branham de Dieu, moto atindami na nzambe, envoyé par Dieu, atindami na nzambe, de Dieu, pour le awuti de Dieu, na nzambe pour ce temps, ont été placés sur le chandelier. mpo na ntango oyo Chose maloba tu oyo ezalaki ya kobombama etiami likolo ya bitelemelo sambo lumière est venue au temps du soir. pole ye na ntango na pokwa. Tant pour tous ceux qui sont prêts à marcher dans cette lumière. Ngonga mpo na bao nyonso to babelemi ete bakona kotambola kati na pole yango ngonga yango yango oyo. Tous ceux qui n'ont jamais entendu sont mieux lotis que ceux qui ont entendu et qui ont ensuite remélangé les choses. Bao nyonso to bayoki yango te bazali lokola bakangami kasi bao bayoki yango sima basangisi yango na makambo mosusu pasi wana bazozongela na lolenge ya babele ya yambo abi bosangana na pembeni na ye. Kolo alingi kosangisa bato na zinga na ye kasi kosangisa bato konanisa makanisi na mutu te ndenge totangi na mosakoli Zakaria ye moko akomema bameme na ye lokola mobateli amitiki ete baboma ye po te tokoma baoyo ya ye. Il est écrit ici, écoutez ceux qui ont des illusions, des songes, des consolations, boyoka et d'autres choses. bino bo boza ba makanisi na bino kilikili. Il y a une parole glorieuse dans Isaïe 53. Esaïe 53 lo mutu yo ezali. Écoutez-moi et vous vivrez. Boyoka ngai bokobika. Qui a l'oreille pour écouter la voix du Seigneur. Pona koyoka De sa parole, mungongo na nzambe. de tout son cœur. Kuuta Je crois que le frère Rouge l'a dit na motema na yo mobimba. dans l'introduction. Ndekurusa lobi na ebandeli Nous avons reconnu. oyo tososoli Le Seigneur nous a parlé. kolo alobeli biso. Mettons aussi si quelque chose est dit qui n'est pas sorti de la bouche de Dieu. Et puis tokosepela te Nous ne nous intéressons à rien. kasi tokosepelaka te na maloba oyo euti na monoko na nzambe te. La bouche de Dieu Biso kaka oyo ebimi na monoko na nzambe sera confondue et ne mènera pas au but. maloba ya bato Seulement ceux ekokotisa ono na bulu yeke mpe okokoma na suka te suka lola te. ici le Seigneur parle. Awa nkolo azoloba Matthieu 23, verset 37. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants? Matthieu 23 verset 37 boni nalinga kosangisa bino lokola soso asangisaka bana na ye na se ya mapapu na ye Beaucoup, des milliers, kasi bolingaki te. ont entendu, Biso mais ils ne toyoki ont yango pas compris. kasi bato basosoli yango En te. écoutant les paroles de la révélation divine, Na koyoka maloba na bofungwami na bule ne des pensées humaines et non na makanisi na biso na bumutu nyonso tu nango ede ebebisi. que celui qui veut recevoir en lui les paroles de Dieu, Moto alingi soit prêt ayamba maloba na nzambe à retirer tout le reste, tout ce qui est humain. alongola oyo nyonso tu kati na ye ya bumutu. C'est vrai. Seulement des récipients, maître, saints, mais remplis de ta puissance. Bobele biluku ya bule me etondisemi na nguya na yo. Amen. Qui
qu'il ne soit pas vrai en ce temps qu'il faille dire, mais vous n'avez pas voulu. Kasi ezala te na ngongo oyo ayo na biso kasi na mekaki kosunga bino me bino bolingaki te. Reconnaître l'heure de la visitation. Esengeli kososola ngonga oyo ya visitation na ngolu na Nzambe. De tout cœur, ce qu'il a dit. Oya. Ici, le Seigneur a dû leur faire savoir, mais vous n'avez pas voulu. Kawa nkolo atalisi bango boye. Il a voulu rassembler. Ata ko bongo na linga kosangisa bino me bino bolingaka te. Mais vous n'avez pas voulu. Bolingaki na bino te. Puis est venu le temps, on peut le lire, où il a ensuite commencé à proférer un peu les menaces. Ici dans Luc 21, lorsque le jugement a été annoncé, il est dit à partir du verset 20. Luc 21, verset 20. Quand vous verrez Jérusalem entouré de troupes, sachez que sa destruction est proche. Alobele bango makambo bayokaka te. Kasi amonaki akomi kolobela bango lokola mwa menace. Nde alobeli bango boye tango bokomona ngumba bazingi yango na etuluku na bato boyebe te pemene na bino mabe ekoti. Qui ont un enfant à nourrir, car il y aura une grande détresse dans le pays. Pamba te pasi munene kosalama tango bakozinga Jerusalem oyo azana mwana ekeba tomberont au tranchant de l'épée. Banso bakokwe na mupanga plutôt. Toutes les nations. Et Jérusalem sera foulée au pied. Yerusalem ekonyatama na makolo. Des nations sont passées. Wana tango wana Pendant des années, le Seigneur avait na mabote seleki. Pendant des années, il avait appelé. Na mbikolo ebele azako bianga bango Entendu. kasi bayoka na bango te. Entendu. Bayoka te. À cœur. Puis le vent. La page a tourné. Awa makambo ebongwani ngolo eza lisusu te ekomi kanda na nkolo po alobeli bango bayoki te. Je n'ai fait que citer cette parole ici. Hier, il est probablement écrit dans 1 Thessaloniciens 5. 1 Thessaloniciens 5 ekomami boye À l'église du Nouveau Testament, que nous ne sommes pas destinés au jugement de colère. biso Nzambe akana biso te na kosambisama ya kanda Gloire. kasi po te tokende na kembo. Amen. 1 Thessaloniciens 5. 1 Thessaloniciens 5 Du verset 6. kubanda mulongo ya mutoba. Ne soyons donc pas comme les autres, mais soyons vigilants et sobres. Tosenzela Ceux qui dorment, pamba te baoyo baza kulala bazolala na butu. vivre la nuit. Verset 8. Mais nous qui appartenons au jour, Biso baoyo ya mukolo revêtus de la cuirasse de la foi biso tolati et du casque nguba ya kondima car ekoti na mutu. destinés au jugement. Pamba te bomba biso mpona kosambisa biso te na kanda na ye. Notre Seigneur Jésus-Christ. Kasi nkolo na biso Yesu Kristo abombi biso mpo tokende na ye. Il y a une foule. Ebele na La bato. colère de Dieu est détonnée. Par nature, nous sommes tous sous le coup de la colère divine. Il n'y en a pas un qui puisse s'échapper, qui puisse passer. Biso banso na lulenga mokili boye toza biso banso na sa kanda na nkolo moko ta kokimango. Nous aurait frappé et tombé sur notre Seigneur. Kasi oyo esengeli koyela biso ekweyi nde likolo na nkolo na biso. Amen. Ce que frère Branham dit dans l'un des sermons. Ndeko Branham azobe na matei na ye. Et vous ne voulez pas aller en enfer. Et c'est pourquoi vous acceptez Jésus comme sauveur. Mais vous ne lui permettez pas d'être le maître. Bozo banga kokende lifelo ya mwana nde bozo ndima Yesu Kristo. Kasi bozo pese nzela te adonda likolo na bino lokola mokonzi maître. On peut dire très vite Jésus est le Seigneur. Okokoloba Yesu azankolo. Dans 1 Corinthiens 12, Na 1 Corinthiens 12. on peut dire que Jésus est le Seigneur si ce n'est pas le Seigneur. Moto okokoloba ete Yesu azali nkolo bobele soki eza Molimo Santo. L'on peut dire Jésus, tu es mon Seigneur.
tokoloba nkolo ozali Yesu ozali nkolo na ngai. Tu peux compter sur moi. Okoiko talela ngai. Qui décide. C'est toi qui exerces la domination. Ngai nde moto nazo ko décider te yo nde moto zo sala bokozi no likolo na ngai. Amen. Ce que nous voulons tous qui arrive à ses fins sur nous. Nde biso banso tolingi te akoma na makanisi ne likolo na biso. Parole que nous avons récemment médité à partir du prophète Malachi. Lilobo to banzaki na kolanisa musakoli Malachi. Accomplirait, dit le Seigneur. Mokolo na kokokisa eloba nkolo. Qui me sert. Kopesa bokeseni. Kati na oyo azosalela nga musala na azosalela nga musala te. Alors nous sommes à sa disposition. Boy tozana pona ye. Nous le servons. To salele musala Notre cœur. na mutema na biso mobimba. Notre vie. Na mutema na bomo na biso. De tout notre temps, de toute notre force. Na ngonga na biso nyonso, na makasi na biso nyonso toza wana pona kosalela ye. À lire ces paroles ici. C'est pour cela que nous sommes là. On pourrait continuer à lire. Toko koba na kotanga nyonso wana. Voici l'avertissement que le Seigneur aimerait Tala likebisi. faire prendre à cœur Oyo nkolo alingete tozo wango na mitema na biso. avec nous. Mais il veut que nous laissions ces paroles nous pénétrer la Alinginde lilto tika liloba na ye ekota na biso na mitema ti na mikuwa. Amen. pas voulu. Kasi tolingaki te. Vient ici l'annonce du jugement de colère. Awa bomoni ke asakoli likambo ya lisambisami na kanda. La voix du Seigneur, mais seulement avec ses oreilles naturelles, et qui ont continué à penser par eux-mêmes et n'ont pas pu distinguer qu'ici on ne peut pas, on ne doit pas mélanger. Bako bato bazoko bakoyoka e kasi bazoko kososola te ke awa ezali liloba na nkolo awa tokoki kosangisa na makanisi na biso te. Tous ceux qui mélangent Oyo nyonso bazosangisa liloba na ye sont malheureusement frappés par la colère. bango bakobetama na kanda na nkolo Ils n'ont pas pris à cœur mpo bazwi la parole de Dieu maloba na nkolo te na mitema na bango. et sa voix. Basosoli mongongo na ye te Mais ils ne l'ont pas prise au sérieux. kasi bazwi maloba na ye na bonkonde nyonso tu te maloba na nkolo. De la place, Or esika eza nanu même pour leur propre pensée. baza na esika kaka mpona makanisi na bango moko. Sujet, je le dis, C'est vrai. à dessein mon opinion. Nazoloba bango na motema na ngai. Que les deux remontent aux premières pages de la Bible. To bandela page ya liboso ya Biblia na Genèse Moins au chapitre 3, na mulongo ya misato chapitre 2 déjà. chapitre ya mibale. Dieu le Seigneur avait parlé très clairement. Nzambe nkolo alobaki polele Instruction. Mais l'ennemi est venu. kasi mungu na ye Pris la précieuse parole de Dieu, azwi liloba na mutu ye na Nzambe produite un peu, juste un peu différemment. atalisa yango na lobokeseni. Vous pouvez manger de tous les arbres. Bokoki kolia L'ennemi arrive. na banzete nyonso. On dit que vous ne pouviez pas manger de tous les arbres. Ye azongisi mutu na alobi kaka ete bokoki kolia bambuma nyonso tu te. C'est inversé. Omoni ndenge limolango ndenge na ye. Sauf que l'histoire était inversée. Dans la parole originale, il y avait deux. Il y avait Dieu, il y avait la communion avec Dieu. Na liloba na ebandeli S'y trouvait. Nzambe azalaki bomoko ezalaki De la mort, tout était trop tard. Kasi. Tout était fini lorsque les premiers hommes ont accepté nyonso Dieu. ebebaka Ça a retiré de la version tango originale. balongoli liloba na Nzambe na ebande ndenge ezalaka na ebandeli. Bien-aimés, Balingami une leçon. ezali litei lilakisi. En travers de la gorge pendant des années, il n'y a pas d'homme qui puisse rester en vie spirituellement s'il écoute silencieusement la parole de Dieu, lui est restituée, mais sous une forme modifiée. On y retrouve les mêmes expressions, les mêmes mots, les mêmes thèmes, le même jardin, les mêmes arbres. Tout y est toujours présent. Awawa ti moi na lelo Peu modifié. makambo manso to eza kaka ndenge ezalaki na jardin liloba na Nzambe ezali bazolimbula kaka ndenge basi balimulango mabe.
tout le malheur, toute la misère, pasi nyonso détresse, oyo nyokolela lelo oyo corruption. Bien-aimé, eyekaka kuta makambo wana révéler sa parole claire et vraie nzambe atalisi biso liloba na ye polele nous soit répété par quelqu'un sous une forme modifiée. toza na ntina te moto moko alobela biso yango na lolenge ya komodifie yango Distinguer clairement. C'est ainsi par le Seigneur. na nzela nkolo Nous y tenons totelemi ngwi ici. Et nous ne permettons pas que quelqu'un nous l'adapte si bien. tolingi te ke moto moko amemela biso liloba yango kolandisa makanisi na ye Celui qui pense encore avoir besoin de quelqu'un pour lui rendre la parole de Dieu claire. oyo azobanza ete aza na posa ya motu mosusu akomisile liloba yango polele Le serpent est venu monguna nyoka ayaki clair, mais rien n'était plus clair. Ensuite, une chose était claire, c'est que Dieu avait tenu ses promesses. eloko ya motuya ezalaki nzambe Vous mourrez, vous mourrez. asimbaki liloba na ye oyo alobaki mokolo bokolia bokokufa Dieu et la parole de Dieu sont également saints. nzambe na liloba na ye bazali bule Et à sa parole, le même respect et la même crainte. limieme moko wana na bobange na liloba na ye Accordé à lui, les choses seraient bientôt différentes pour nous. makambo esengeli nyonso to wana Lorsque le Seigneur nous parle, nkolo ntango azolobela biso c'est là tozala na limiemia na maloba na ye oyebisa biso enlever même nos chaussures. Vous savez que tous ceux qui ôtent leurs chaussures doivent d'abord se pencher, s'abaisser un peu et se baisser devant le Dieu Tout-Puissant. omoni ntango nzambe azolobela biso esengeli kolongola nano chaussure Incliné dans la omoni poussière. po te olongola chaussure okogumba mutu ifo kogumba mutu liboso na ye amen Nous est parlé. Qui sommes-nous? biso toza banani oyo nzambe alobeli biso Qu'il n'aura pas à s'écouter un jour, à écouter un jour cela, mais vous n'avez pas voulu. Malheur à vous. alobaki alobeli biso me toyoki ye te Je ne sais pas exactement comment. alobi mawa na bino J'ai très à cœur, vraiment très à cœur, que personne ne soit confondu, mais que tous ceux qui ont eu le privilège d'entendre les paroles de Dieu en ces jours, bato banso bazwi privilège ya koyoka liloba na nzambe na ntango na biso oyo nabondeli bino bazala confus te et bon, les ramènent dans le sens, les méditent, les repassent dans leur cœur saint et bon, et qu'ils fassent partie de ceux qui se rassemblent autour du Seigneur. bazala elongo na bato oyo bazosangana mpona koyoka liloba na nzambe À Césarée, qu'on ait dit, nous sommes réunis devant la face de Dieu pour écouter. tosangani liboso na liloba na nzambe liboso na nzambe mpona koyoka maloba na ye Ce respect, cette crainte, limiemia wana bobangi nyonso wana ezala na kati na biso conséquence que tandis qu'il parlait, que Pierre parlait, encore l'Esprit, le Saint-Esprit tombait déjà, se répandait déjà. ntango bazaki koloba petro azoloba molimo santo akweyaki deja Si nous nous rassemblons ainsi devant la face, soki biso mpe tosangani bongo liboso na nzambe molimo santo akokweya amen possible. nyonso eza Je ne peux que croire que la parole de Dieu est vraie. Je ne peux que croire cela. Et toutes les choses ont déjà été préparées pour nous. makambo manso esili kobongisama mpo na biso Comme le bon berger. nakoyoki liloba na nzambe eza solo Que nous puissions avoir quoi? La vie. toste biso lokola mobateli malamu alobi na biso toko kozwa bomoi Le bâton du mendiant spirituellement parlant, mais en vivant. Mais avoir la vie et l'avoir en abondance. tozwa bomoi na bofuluki Allons devant sa face avec foi. tokende liboso na elongi na ye na kondima Reconnaissance. na kososola ete oyo azoloba na biso euti epa na ye Honoré dans la poussière. Amen. tolali na bapusiere Et prions. tokumisi ye totelema bongo tosambela Seigneur, o nkolo Père Céleste, nous te remercions de tout cœur tata na biso ya likolo pour ta sainte tozongisili oyo matondo
pona liloba ya bule. Ô Seigneur, O nkolo, si ta parole n'est plus valable, sur quoi reposera la foi? soki liloba eza malamu te, bonko ni na biso ekotiama likolo na nini? Mais de mettre ta parole en pratique, c'est ça. Tozela kaka koyoka te, mais tosele lango. Nous prions que ta parole n'ait pas été prononcée en vain. Liloba na yo elobami na punda te. Que nous soyons de ceux qui se rassemblent autour de toi. Tozala elongo na ba oyo baza kosangana nzinga na yo. Écoute ta voix, qui croient Tokoyoka mungongo na yo. et qui sont à ta disposition. Bongo toza pona yo. Seigneur, Kolo, que tu es merveilleux. yote oza kitoko makasi. Tout dit Olobi na biso nyonso. avec tant de précision. Na bosikisiki nyonso. Prophète, Lokola basakoli. oh Dieu, O Nzambe. la bouche et le cœur courbé, mais le cœur reconnaissant. Motema tutami T'adorons. egumbami. Nous Tozo glorifions kumisa yo. de ton sang, Tozo sanzolo yo pona makila na yo. de ta parole et de ton esprit. Pe ya mulimu na yo. Kolo, Tu as des hommes sur la terre, ozana bato na mokili. pas destinés au jugement de la colère, Oyo bakana bango te pona kosambisama na kanda na yo. contempler ta gloire. Pote kasi pona komona kembo na yo. Amen. Qui ont entendu ce que l'Esprit dit aux églises Bayoki oyo molimo azoba na lingomba. ne révèle que la parole. Ezotalisi biso bobele liloba. La parole, la volonté de Dieu. Liloba na Nzambe, mukano na Nzambe. Alléluia. Merci de m'avoir mis cela Azongisili yo matondo. Pote otiango na motema na ngai. en face de ta parole. Liboso na liloba na yo. Tu es la parole faite chair. Ozali liloba esalami nzoto. Épouse, Mwasi na peut-être aussi. mwasi na yo pe esengeli pe azala mwasi liloba. Kasi oyo asangisami na makanisi na bato te atala peto. Amen. Epano kembo. Amen. Amen. Toyebi ti na moyo na lelo kola mwasi na libala. Toyamba kembo na yo. Nous pouvons en faire partie. Tokozala elongo na mwasi na libala. À ton Saint-Nom. Na kombo ya bule. Amen. Amen.